Nalukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso yo molobeli na biso na parlement sezangadi bana barumbu balobi sezangadi baliema mobimba baleli sezangadi bona kitambo ya biso yo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana Kinshasa sezangadi bona kitambo mobimba balobi sezangadi ebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso baposa na base oya puisque nous na biso etambolaka ezalaka nde victime ya politique abinanga te banda kimia mosala na yo soki osala ngo kaka na niveau za wana na yo na bamama bombandaka kopotana kosala bango makambo malamu mingi te nayebi ke ozalaka moto ya boboto moto ya bolingo olingaka kosalisa ndenge bato ebele mpe bayebi ezalaka bongo te bon kote mosusu mpe mwa libako ezalaka mais mingi posa ya kosunga mpe ezalaka alors na yango kosunga mpe ebongaka te ozosunga okata loboko basungaka na oyo yo zango na maboko na oyo tozaka na wana maboko nde yango topotanaka malembe na ngai na bino ntango mosusu Petrin kufi ntango mosusu kore ekei toswani awa ti lobi tobongisi biso lelo tokutani su awa naloba yango chaque fois tozalaka famille ngai nayebisi bino eloko moko ngai kozala mwana epai na bino kozala leki epai na bino kozala yaya epai na bino ezali na eloko eko-influence ngai te koleka mosala oyo tosalaka ngai na bino boye te bomibetela nanu maboko bino na bino wana alors tango ezali kokende nakolinga nakendela discours molai mingi te nasilisa lisolo ya ndenge nini nakomaki na politique eyekosalake na insistance ya papa César a postulé la députation nationale à l'obi po ozala na kati ya makambo yango il faut yonde ozala suppléant na ngai suppléant elakisi nini suppléant elakisi boye papa César soki abimi député bino bobandaka déjà ko sepela bosala déjà feti pona nini na sima na ye kokendela ministère ya ba personnes vivant avec handicap député national wana ekomi ya député national comme il y a 21 000 dollars comme il y a 21 000 dollars comme il y a Nengo ngana salaka bino moko boyebi alors bobetela maboko pona bino moko alors na kokende mulai mingi te lokola azaki déjà na molimo kolinga kosunga asali akoki kosala a remonter ngati na pente nde akomisinga na position officielle ya assistant donc naloba oyo alandi na sima nalobi bien que César Ngadi azali handicapé baza na droit na bango na parlement eza na national eza na provincial na makambo na bango mosusu alors lokola ye moko akominga azalaki lokola Jean Baptiste bokosala nga esengo po soki tosangani na milulu oyo yenda tindi yango toyamba ye na esengo po to remonter moralement et puis aya kopesa parole na ye liboso na bino maboko mpo na ye papa yo wana ye deja mama papa mabito telema Nalukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso yo molobeli na biso na parlement sezangadi bana barumbu balobi sezangadi
ngaliema mobimba baleli sezangadi mpona kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombe ngaliema bana Kinshasa sezangadi mpona kitambo mobimba balobi sezangadi yebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo sezangadi banakala toluka yozalaka wapi sezangadi bana barumbu balobi sezangadi ngaliema mobimba baleli sezangadi mpona kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombe ngaliema bana Kinshasa sezangadi mpona kitambo mobimba balobi sezangadi Arabe agissant pour la République les fondateurs Gilwando Mboyo yebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo sezangadi banakala toluka yozalaka wapi sezangadi bana baru baboni klebo bazobanga Jérusalem, Jérusalem, César raconte qui le cola mokondi. Jérusalem, Jérusalem, César raconte qui le cola mokondi. Enfin, Manabino, Bolakisa, honorable César Ngadi, Oyo Ayeko, Kopenda Ngai na Makambo yo Kibuzawa. Maboko na kotele mana milulu. Déjà kobeta eza pona bino moko eza pona bino moko na bino bino awa $21,000 wana soki ye awa ebanda boyande po tokabolaka ngai na bino betela César Ngadi maboko alors nautaki koloba na bino awa nakataki poto yamba honorable nautaki koloba na bino awa ngai na bino tomesana koswanaka o kore kei o mapa bosali mukie o bagato bosali yango mikie alors mutu mpe oyo azalaka na mposa kosala malamu azangaka mpe nzela oyo ekomemela ye lisungi te alors honorable César Ngadi na nsima na ye kokontakte nga mpo totombola mosala oyo mpo mama na papa oyo aza awa azalaka mpe na esika oyo azoyoba likambo facilement oyo asa mesana na moto wana oyo mpe alobaka yango nde ntina oyo nga lobaki na bino nyonso bamama boya awa alors honorable yeyo soki ngai napambolaki na mai moto akopambola na moto yeyo motu tolukaka yeyo seboa aye motu tolukaka yeyo seboa aye motu tolukaka yeyo César Ngadi aye alors topesa ye maloba akoloba na bino moki oyo aza nango mpo aza mpe na makambo ebele bokomona entraîné mo mingi parce que efale akutana na bakonzi parmi lesquels azobongisa aloba na bino maloba omboka honorable toyoka bamama oye bamama oye bon avant na banda déjà na s'excuser na moi retard oyo nazwi ezalaki vraiment indépendamment na ngai nazalaki na barendez-vous mosusu epuis mbula epuis na babouchon na bino awa donc vraiment bolimbisa ngai vraiment
ebele ebele bino boza ba mama oyo boza ba mama neti ba mama nyonso te bozali ba mama mona ko benga spécial parce que bolamuka na tongo bato bazolala po boya awa epai ya giyale bozwa biloko po na famille mobimba bobokola bango. koloba kenga nazalaka wa te naye kaka po ba élection naye koloba mais boyeba ke ngai nazalaka na nsima ya Guy Eyale banda kala donc so bomoni Guy Eyale ngai na bomba maka na nsima na ye. Eloko na ye kosenga na bino batu mususu bazoyita misika bazoya kozwa bokonzi awa na mabele na biso epuis soki bazwi bakei na bango libela bayaka lisusu te donc yanga na bino eza kaka mpo na lelo te donc tozali famille tozokutana tozozala kaka yango wana nalingaki tosangana na Guy Eyale ngam na memie na makambo parce que tozali ka na makambo mapa nalobi non petit frère propre kotikala ka na makambo te il faut tokota kuna na kati po totombola na likolo. Donc na etumba oyo tozali na yango tozobanga mutu moko te mais tozali korespecte bango avec appui na bino boyeba ke tokolia bango tokokota na kati ya parlement wana po tobongisa makambo parce que esalaka nga mawa ke bato badefaka bamapa na tongo adefi akei soki ndenge nini tozala makambo ebele ya koloba te me tozali po tobongisa makambo donc grâce na bino ngai na kokota na palais du peuple wana na kokota ngai moko te fo bino botyanga maboko ngai naza mwana mabele et puis ngai naza valable po bato mosusu tokotanga bakombo te oyo baza kuna ngai naleki bango deja na mayele naleki bango na koloba naleki bango na makambo ebele mais batika batiaka neti makambo yango neti ezaka ya bango mais boyeba ke avec appui ya président de la république ponga naza na union sacrée de la nation na kobomba te nazali na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi. Na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga voix na bino wana ezali 5 ans donc soki bopesi mutu voix bokobotola ngo lisusu te il faut bozela 5 ans donc bopesa n'importe qui te nga nazali mwana na bino leki na bino ya na bino et puis ngai soki nayaki ngai moko nakoya bolobi ayeka kokosa azalaka ne na poto bango kaka boye ntango akozwa bokonzi na ya matisi ba vitre filmé tokozwa ete mais naza na eyale na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso yeyo molobeli na biso na parlement baza na makambo mosusu babengaki bango soki babengaki bino na mutu moko boye apesaki yo mbongo apesaki oni lia mbongo wana eza na problème te olie yango soki olie yango mais yo mokolo okokende kovote yebaka te po motu aza likolo ngai naza nsima na ye ye moto akopesa pouvoir boyebi ke na présidentielle toza na numéro 20 na députation nationale 291 yango nde makambo
naye awa te po nasala ba discours ebele na flatter bino po nga na oya po na flatter bino te mupaya mutu ayaka po flatter nga naza mwana na bino naza mwana mabele donc soko ozokende tumba koloba te ke nazokende po na pola nga nazokende bitumba oyo po na gagner yango et puis avec appui na bino nakogagner yango nakokota na parlement aponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso ye yo molobeli na biso na parlement c'est ça ngai nazali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi mais parti na ngai bomoni yango ezali arep ya Kilwa Ndomboyo azali ba ministre oyo ba jeune oyo baza pepe na président de la République oyo baza kosala makambo makasi parce que ye azali na bokongo kuna na Équateur mbele nalingai koya na ye awa lelo mais ekufeli te tokoya na Kilwa Ndo awa donc arep ezali parti politique na biso toza na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi na Union Sacrée de la Nation mais nayebisi bino to raté masolo oyo te tokotanga bato ebele te parce que toyebi bato ebele bazwa masolo awa basala eloko te donc bozongisa lisusu bango te donc bozongisa lisusu te parce que soki tolekisi masolo oyo tokozela lisusu 5 ans donc toye awa na ye awa en tout cas ba mama basalaka ba mama ba jeté so olingo sala ba je donc sala yango na bato mususu ba mama soki ba beteli yo makolo balobi okozoyo le royaume de Dieu nous appartient. donc nakozwa bino temps ebele te na tongo soki bomonaki mbula ebetaki makasi ezali mpo balongola esprit ya bandokile mosusu balingo ozala na biso donc esokoli bango epesi bango bakle boa bakimi bayebi ke mutu mokolo lukunga ye mpo bazobanga bayebi balobi ya mutu oyo erataka te donc soki akoti na parlement bamama bokomona bino moko bona mutu mpe aya kotala bamama ayaka pamba te nakanisi eyale azali awa tosi tobongisaki makambo na bino nyonso tu donc bokozonga pamba te eyale tolobaki makambo nyonso tu nakanisi ye moko eyale eza mieux placé po olobela mama na langage parce que ngaka bagramme ya bamapa makambo mosusu ngai nazolanda na semaine bokanisa te ke ngai na ye kaka lelo ngai na eyale totravaillaka déjà depuis kala tolingaki tobima officiellement lelo boyeba te ngai nazalaka na nsima ya gi eyale banda kala si boyaka awa bozwaka bamapa nazalaka ngai nalobi gi eyale tokotikalaka libanda te mievo ngai sikoyo nakota na kati kuna na kati tokozala na ba ouverture ya makambo ebele parce que ngai nayebi koloba nayebi kodefendre nakanisi bamama nakokanga bino ebele te bozali bamama oyo bokende fo bokipe bapapa bolambela bana donc nakanisi edi eyale napesi yo maloba donc merci ya mingi bobosana te mercredi ata mbula ebeti 291 la présidentielle 20 291 donc bobosana te yango nde makambo après ngana bino tokokutana na mbala ya nsima merci beaucoup na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso ye yo molobeli na biso na parlement sezangadi bana barumbu balobi sezangadi baliema mobimba baleli
sezangani mpona kitambo ya biso yeyo sezangani monga fula mobimba sezangani sezangani kombenga liemba bana Kinshasa sezangani mpona kitambo mobimba balobi sezangani ebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo sezangani banakala toluka yozalaka wapi sezangani naza na charge na bino ndenge nabongisaki mpo na bino bamama ya 291 akokokola bino moko na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga oya biso yeyo molobeli na biso na parlement sezangani bana barumbu balobi sezangani baliema mobimba baleli sezangani bana kitambo ya biso yeyo sezangani monga fula mobimba sezangani sezangani kombenga liemba bana Kinshasa sezangani mpona kitambo mobimba balobi sezangani ebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo sezangani banakala toluka yozalaka wapi sezangani bana barumbu balobi sezangani baliema mobimba baleli sezangani mpona kitambo ya biso yeyo sezangani monga fula mobimba sezangani sezangani kombenga liemba bana Kinshasa sezangani mpona kitambo mobimba balobi sezangani Arabe agissant pour la République les fondateurs Yilwando Mboyo ebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso babosa na base oya biso yeyo sezangani banakala toluka yozalaka wapi sezangani bana barumbu balobi sezangani baliema mobimba baleli sezangani mpona kitambo ya biso yeyo sezangani monga fula mobimba sezangani sezangani kombenga liemba bana Kinshasa sezangani mpona kitambo mobimba balobi sezangani Arabe agissant pour la République na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga oya biso yeyo molobeli na biso na parlement sezangani bana barumbu balobi sezangani baliema mobimba baleli sezangani mpona kitambo ya biso yeyo sezangani monga fula mobimba sezangani sezangani kombenga liemba bana Kinshasa sezangani mpona